Mama Kimpi ayambi Yvette Kalombo. La Chine de Karine Mokonzi bolobi nini? Bokanisi nini? Bandeko. Yvette Kalombo mama Pasteur amati ye moko volontairement epai ya nani? Mama Kimpi. Est-ce que Mama Kimpi tango ayambaki ye? Ayambaki ye na boboto? Te. Babandaki na attaque. Sima base calme. La Chine de Karine Mokonzi. Bolobi nini? Bandeko. Tozana général. Kombo na ye Mboka Revino. Mo général. Yo muto kipe. Makambo ya sécurité à la Chine de Karine Mokonzi. Président Tony Guérin. Yo a président, hein? Oya président de la République, la Chine, Isaac Bongo. N'est-ce pas, ne peut pas un roi, mais pas un président. Premier ministre était président, présidente, à table, tout le monde bien premier ministre, mais Bango va bien président. Et bandi les lotés, le président va aller belé, et belé. Alors, Bolobini, Xbox, porte-parole à la Chine, Mamaye, porte-parole, porte-parole de Karine Mokonzi. Olobini, Yolingo Zala Nengeni, un vrai porte-parole, Tozala porte-parole, Netiba Patrick Mouyaya, perroquet sauvage, pa. Nandimite non. Alors, Yvette Kalombo, Mama Pasteur Tremblay, Oyate ya Kanzamba Lopos, Rit Beauté, ami d'enfance et la baronne. Bazala na makambo bazongani, on dirait likambo ezala te. Bazo solola bazo seka. Bazo lesana. Bagato na téléphone virtuel. Bongo Mama Kimpi. Kimpi esila. Bon, esila ki mokolo wana, mais Kimpi ezakaka. Alobi Yvette Kalombo. Pofona kende musala moko. Soko zana tanto kosa penza ya mobimba nango. Atalobi. Bandeko. Yvette Kalombo palobi. Mama Congo. Kimpies. Gai. Na bosa na kaote na wa moma moko. Na zana makambo sute na ngai. Gana otobeba na teloko mo ezate. La Chine de Karine Mokonzi bolobi nini? Bolobi na ngana na pesi mbote te. Wana etali ngai. Kasi bozo ya na pesa. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé.
Beauté, Sainte Anuarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi Kabelo, okeko bongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, nakolobela ngo pamba te, nakoloba ngo na tina, d'avance boyebi. Yvette Kalombo, ndenge bazonga na Karine Mokonzi. En tout cas, tina mokwalelo, grand parti à la Chine, bazaka na bango convaincu teke bazongani ndenge bazalaki. Ata bango mo balobi. Ata bango mo balobi ke otosala ekote ezalaki moke. Otosala na bakine somo. Ata nene ayi kotémoigner na place na bango. Na Kinshasa babunda. Okutu babundi te. Me bandeko. Tango babundaki na Kinshasa. Na propre balabala na bango. Batu bayibe kote babundi. Kobunda mosusu. Ata ki mokonzi ayeba na ete. Je lui sais simple. Ayeba même pas que babundi. Ayoka ngo après 2 ans. Ki babunda. Atuni pe. Ya Yvette. Yoka babunda na ya Karine. Abi, makamba kalana. To bunda ki penza te. Bon, bien si babeta ki Yvette Kalombo. Mwa beta di solo pe mingi ate. Me kote ba Karine Mokonzi. Armata wayoka ki ngozagi fiere. O balobi yano nenga beti Kalombo wa. A komi vert. Lobi na mwa komi bleu. Bandeko. Parla na lobani. Koswana oba swana kin internet. Eleki tout. Parce que bazo swana devant monde entier. Bandeko. Bitumba en privé. To bitumba na balabala. Batu bayebite. Kaka batu balaki wana. Na balabala na bino même bayebite bobundaki. Balabala simakutu bacha yango kate. Mokolo pe bakoyoka. Bakoloba biso to bunda. Bakotiana bango kate. Mais sikoyo ami d'avance. Basali guerre n'internet. Bakati bandai. Bon, Karina kataki te. Yvette Kalombo akati ndai. Na kombo ya Nzambe. Na kombo ya mama na ya kufa. Papa na pastel. Bandeko. Ataku tozaba kizengi. Ataku tutobosa na makambo nyonso na mokili. Ataku toba naïf tondimaka bindimela ndimela. Tozaba croyant. To croire na makambo to. Eya pasi tondime. Babongisi bazonga ndenge bayalaki te. Eloko zo jouer rôle ya moko. Première dame ali marraine ya Karine Mokonzi.
Fati Beton première dame bangwana bana Facebook ya Yvette Kalombo côté pe azozwa chance tobosana pete Yvette Kalombo akangisa nanu photo na Fati Beton tangu na akomi présidente Bafani Beton boss David Mangai nene ape kuna bamba photo nini première dame la baronne alobaki ye moko nene ya kokipe makama pamba te zala na osima ya première dame wana nde yango nde ezosekisa bango mais lokola ezali ya semblant ya lokuta oui je confirme ya semblant ya lokuta bakisa na likolo nango hypocrisie bakozala na bango na relation ya bien mpe mpo baza na bango mpe distance me bashoke oyo bazwa eza bashoke ya rando teke oyo Melvin ayaka nango Melvin atakaka makasi mwana rimbwa akendeke ntina basimetiere alaukaka akoselaka akufi nsima lamoki lisusu abelaka liboma akweyaka na hôpital na ndako abengi ambulance me pamba baoyo mpenza ya bango basala ami d'avance botala bie bino moko Tania Mabedi na Karine bafinga na nini eloko te biso nde tobetela Tania Mabedi bémission Tania Mabedi akoma toi plus jamais atia kombo te epai ezali kanda ne mpe kitaka mpo na Karine Mokonzi ere moko mpe amonaka basolola na bango na Karine Mokonzi me Tania Mabedi mpenza atalaka te na kanda na ye te tofinga na biso mpe te me modele tozala awa ami d'enfance modele Karine abanda kozwa nga modele nga nazwaka ye bato ne baboyi kocomprendre ye mpe bato na kokontrole bango te lelo Tania Mabedi akomprendra Karine mpenza akokontrole bato na ye te yango akitisa motema me Tania azoluka te asolola na Karine ebimaki o ndenge tozalaki te mpo so botuni nga Tania Mabedi azalaka na kanda Karine nakoloba na bino claire aza nango te ana kanda Karine te aza nde na déception ya Karine esalaki pasi ndenge tosasa ye ma ana kanda Karine te mpo nini nakolobisa ye te parce que premièrement alingi te abima maliwelisa deuxièmement azotala so bakomosolola na Karine lobi nango sosoki ye ndenge yaki nana kobima zoba Tania Mabedi amuta bakalikili meme ndenge aza wana soki atuli abali te eza mpona bakalikili ya kotula akotula teke mpo asalaki ndumba akotula te mpo azalaki monoko afingaka bato akotula mpo azalaki discipliné mpo azali na caractère dire fort amilingaka
avalinga bato mosusu. Bandeko, mama Pasteur Tremblay amati na komba ya Mike no fa défendre po baloba mabe na ye. Makomata pa moto mosusu te. Surtout soki oza na okutu na gaz te. Neti mama Congo 2024 gaz na gaz. Tout d'abord, so bomoni moto bakomo yamba na ba plateau. Solo la vérité, ba plateau belé. Comme musicien, comme star, yeba mati niveau. C'est comme mama Congo, mama Kimpi, ana niveau osakana te. Ba live na ipe plein. Aza pe na ba disciple po na ko bloquer. Na ko désactiver. De soka mati kuna po mama Kimpi na succès. Deuxièmement, soka mati kuna boluka ngo bino moko. Gana ko kansile mabete po ye moko alobi aza mama Pasteur. En tout cas, ngai na yebi kaka aza mama Pasteur ateyaka kaka nzamba loposo. Nakanisele mabete so boke na Facebook na ye. En tout cas, mateya ya nzamba likolo namoni bisika zoteya te. Me ya nzamba loposo oreti bote. Bino moko so bokoti na Facebook na ye bokomona azoteya penza. Côté politique wana salaka comme musala akumisaka te. Donc azwaka rôle ya les corbeaux et les renards. Me muto penza teya kama teya pona ye ezaka nzamba loposo. Yango nga na kodute te a mama Pasteur. Na kodute pete asalelaka nzambe na ye ya loposo. Pona makambo etali komata na live ya mama Congo, mama Kimpi. Bazwi pe plus de 1 heure du temps. En bon. La Chine de Karine Mokonzi. Na souhaité bino bon digérement. Bon digérer makambango na calme tout. Ateza lokola Congo bololo. Bon digérer kaka. Ateza lokola bilolo bololo. Bon digérer kaka. Ateza lokola lemba lemba. Bon digérer kaka. Bon, kaka te soko koka. Ga papa robo na sala nini. Nakelu kongo na YouTube. Ya mama Kimpi. Nga na kotaka. Pona iba makambo leki. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya papa Robolidel, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Toko. Il y a un JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Toko. Il y a un JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Toko. Il y a un JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.